merci na bana poto, merci na bana poto na ebisi bino bana Congo Dialogue, merci encore une fois nenge bo pesa biso confiance pour na kosala émission oyo Dialogue des Stars lelo tokutena artiste munene ya mboka o Congo CCC comme Mobutu Kukuwendo Bazabanga. Bonjour artiste. Vraiment bonjour, bonjour. Congo Dialogue yango yo bana poto bazotala yo. Mais naza koyebisa bana ya poto na bana mbuko ya Zaire. Bae te kobanda na tika bangu na mbuko tokama libwana tukule bwana sambo. Ebelelo tokumi na mbuko tomibale na zumi na mitam. Elingi kuluba toselo kwambula zumi na mwambi. Obazali kubenga na luputu 18 ans d'âge. Pona kolakisa bolingo na zenangu yango lelo na sekwi bana mbuka Zaire bamono ngai ngai pe na mono bango. Me bolimbisa soki na bengi bino bazairwa atako bokuma ba congolais menatika bino bazairwa. Mokonzi siko yo sekwi na yebite ozonga na pouvoir parce que na minute tozali na président na biso moko Raïs obiso toyebi Joseph Kabila Kabange Raïs oyo biso totikala na ye o tozali na ye yo siko sekwi toyebite o ko travailler ndenge nini. Eh ben pour na o etali pouvoir je n'en ai pas besoin. Moto na moto azena tamaye. O ezali tango ya président Joseph Kabila Kabange. Ngai pe nazalaki na tango na ngai. Yambutengai nazala ebe kasavu bazalaki. Mobutu ayi ebe Laurent Désiré ayi. Lelo ezali tango ya Joseph Kabila. Un jour ebe mosusu pa koya. Mutu na mutu azena tango na nazongi pona pouvoir te, mais nazongi pona koyebisa bana mbuka ya Zaire. On bakuma lelo ba Congolais. Que babusana te bolingo yango nde salaka force ya pays. Bolingo yango nde salaka ete makambo matambula na molongo. Conseil na kopesa na bangu pona ko clôturer ezali kendenge na lobaka na bango. Tata bon, mama bon, ekolo bon, mokonzi bon, ebe parti bon. Vraiment amour yango nde tombolaka. Vraiment merci men. Président nayebi koza na retard lelo yo tika biso nayebi ke faut pesa pe numéro na bana poto otika biso mais na minute oyo kuluna ekoma ebele président na sima na yo kuluna makambo mabe président nayebi te lokola yo sekui est-ce que malgré on a besoin de pouvoir te nayebi te okoki kotata mwa ordre ya mukie te parce que kuluna tolembi na mboka au président nayebi ke tokutana na nzela au pesi biso mwa disponibilité to sola na yo. Merci d'abord na disponibilité na yo na ebite kuluna na mboka oyo président banotika biso makambo mabe kongola zolela nzala na ebite ko koloba nini. Eh ben toze kozonga kaka obesika moko na lobi ete moto na moto zena tango na ye o ezai tango ya rais na bandi epenyonso makambo mazai koleka ekomela kobe mokonzi yenda kozwela yango solution. Président Mobutu aye kaka pona kolakisa bolingo. Tango nazai kuluba likambo ya bolingo meme moto azai kuluna epa ya fandi ebe akotika yango. Ezai boete. Yango wana pona kuluba ete nga na travailler tuna sala ceci cela ebe tango nanga esieleka. O ezai tango ya président Joseph Kabila. Baba na Congo nyonso balelaka yo soki président Mobutu azalaki yo sko zekui. Soki président Mobutu azalaki lelo nazongi bamoninga na kota na bino bozai kotuna nga mituna be nazai koyanula. Mais mama tomoni mama te pembe na yo. Mama tango nga na sekwi na lobi na tokende kotala population. Mama lobi na ngai tokende be na cortège. Na lobi ebele ya bambula na tiki peuple zairwa. Soki na tamboli na cortège ba komono ngai te. Même binomoko soki na tambola kana cortège ngai komono benga. Non. Na lobina mame betikala ngai moko na bandiline 11 tete na kukuma awana zone ya bandal. Atako lelo ekuma commune mais bana ya bandal ba mono ngai pe na mono bino mabeto malamu.
Vraiment, merci Mingepe Minute. Moi numéro ya contact na bato bazotala yo, batali yo na poto, o bakoki ko contacter yo à travers le monde. Eh ben, mon ton alingué ko contacter ngai numéro de téléphone yango. 085 39 59 et enfin 248. Eh ben, abandonner les sous-sous 085 39 59 et enfin 248. Vraiment merci. Merci beaucoup, merci.